Moi sinde akataka no na biso vie. Nanga journaliste, famille nanga na su na famille te. O ka bia ba o bazaki cher pour nanga banda na ko kufa liboso ton oncle nanga kufi Willy. E ko zape mobali wana tshela pe no na biso lo kama. Mais après ko na biso ko landa na susa moi na ye abanda ko salisa ye. Après pe maman biso ka ba susa bande ko na pe auto ko tika. Biso kala te. Et ça nga passe pour banana ba se retrouver sous pa nanga. Siko pourquoi pas? Tant oncle déjà zalara li susu te bozo ka bana bino moko bo encadrer bango. Bana so bino bozo bana bo encadrer bango mo teke mama mo ba sente wana kuna wana vie simba te ngeza la te. Ba série wana OK ko zo bana to batela bango to zo bango to ba no fana pa na biso mama bonga lingate. Pe na ba pe vérité ba série na mutaza ki na mbongo mama nga boya côté kapa ebikele ki na nda ko sunga Kongo teke TV ya sibu mutombo bana nyoso ya Kongo botena beno bendo luta na émission. Voilà, bonjour fidèles internautes. Batnyo surtout balandara Congo check. Yaye moko le boss Sibu Mutombo. Alors voilà, je me présente. Moi c'est Rayana Tsumbo Miss RN. Journaliste à Sikana Kati ya Congo check. Babi Sibu Mutombo bengi mwana habite na peso pena en chance na Congo check. En tout cas, ezana nga mutasikate na mondo na banda na sala bisika na wuti pe bayebi. Baope bayebi te boye banga ba découvrir qui est Rayana Tsumbo na kati ya Congo check. Alors na kotambola na ngai na lingi pe na marqué boss na nga Sibu Mutombo na bino fone la boss na nga lisolo fone la bino ba téléspectateurs bino ba internautes bato bolandaka biso pesa biso valeur ya musala na biso na tambola ki na kutana nde na biso Karine Kibilu la star abetela ki ngape lisolo na en tout cas lisolo na nga moko personnellement en tant que humaine et soit ki ngai mais na linga pe bino pe boyo kango mutu na mutaza na ninga zwela likambu na mutu na mutaza na ninge azaka na compréhension na tant na kotala ki na Karine to soloni entre biso quand on entend solo je me suis dit que non ce qui nga kutu na yo ki boy bongo bato boyo kango ba libanda moka bo be balanda biso boyo kango nenge nini en tout cas ça sera à vous de juger bino de bo juger lisolo ya Karine parce que lisolo on a biso Karine la star qui bi lozo beta lelo ça te que non inventé en non et ça une histoire vraie. Autant la bêti au moment on a la preuve que c'est solo parce que des fois tout le monde rappelle on bengi mutu mo beta to ça mon likopa to beta lisolo mo lo kuta te wa biso zande que non et salamaki to moni ko bomba mo bato ba banque te c'est que faut to beta ngo to partager parce que babi nyoso na vi faut ko kabola la bato pour nous comprendre que non koto to ça ki mabe to ça ki malamu en tout cas na cadre wana ya ko yambande wana Karine la star to yaki na cadre o ba bengi ngo de Suisse cosmétique. Ya boss na biso JP des Suisse cosmétique mino mo bomo na rabandi ko na ngai bateka mingi biloka beauté ya basi ya mibali en tout cas c'est ici à Kinshasa tout justement na Kasavubu na kwa ya Masimanimba bano bayiba na Kasavubu bayebi en tout cas bomo na que non ba accessoire nyoso ya poto babi importer et exporter ezamé en tout cas Jericho Betox babi ye moko monteur ye moko réalisateur ye moko caméraman babi trois fonctions dans mutu moko en tout cas Jericho Betox na resepela mingi toko tisando na biso Karine la star bête la bande na biso ba cher internet bato balandra Congo check ba pesa litoi abete la bango lisolo na Jericho Betox fungola to ya bande na biso Karine. Voilà on a tout le monde na biso Karine Kibilu la star bao bayebi bani monde entier ça la musane kitoko. Bonjour Karine. Karine Beni. Oui, bien par la grâce de Dieu quand nous sommes Karine Kibilu la star santé kitoko famille c'est bon. Oui, santé kitoko par la grâce de Dieu quand des ala na on nzamba batela te ma trop to vivre bien famille pe na tokos na ninga bonzambe. D'accord. En tout cas, voilà Karine Kibilu la star yeyo. Tout à l'heure, on a entendu c'est que na kutana ki na biso ba tambola na kaka. Abetela ki nga lisolo na lisolo na ezaki ka biso mibale. Jericho Betox azaki te. Babi pe boss na biso JP Cosmetics de Suisse azaki te. Sibu Mutombo pe azaki te tozala ka biso mibale. Mais tant to sole biso na bino Rayana Tsumbo Miss RN no linga to partager ngo pina bandeko na biso mususu. Po babi lisolo bakabola rango pona luka solution ena makamsu yo moni ko solution mo mona pe bono solution zo yeza yo tengama mais tango partager na baninga baluki peut-être solution eleka ki wana Karine Kibilu maman na linga o expliquer lisolo o ngana to beta ki mukolo wana
ah tout ça devant le caméra on expliquer ba nego na biso bazali banda mboka on a sûr que ne ba hôtel comme déjà impatient lisolongo za nini yosko betela bango en intégralité pe là likambo za ki ndenge nini pe comment ki bongo pona nini. Ok, concert na rai Karin Kibin na bino yeyo la star Karin Kibin na bino yeyo lelo azan bandinga babate la succès lelo ba yambi le ko la invité la star na bino histoire na obeta o eza histoire vraie histoire ezate ke ba inventer lenga e komelanga moko na famille nanga komelanga mo na famille nanga na âge à 7 ans nanda ko vanda panoko nanga mama biso nde ezakaka ke noko abali azana mwasi na ye baboti nonte azui mwana ye mwana kasi na ye bava na ye na âge à 7 ans dans le bas parce que sur la bi année bat bando calculer ba date na ngai na za mukolo parce que na ka mukolo ezaki na âge à 7 ans oncle na ngazui parce que azui ngai tonton futela pa na biso eza na livulu oncle na ndo futela na ngir ka précisément na mapoto nini babinga place on ni boulangerie mapoto na lokelenge tonton vandana oncle na ngazui nga to bando vanda bali pe mwasi na ye wana na balaka ete ezaka ndenge yaka to vanda oncle on obeta li solo akufa za isu na ba moite mwasi na ye wana na obeta li solo ko mone lili na minito lili azali to vanda oncle yo bota mwana bango liboso abota liboso ko mone Christian na obeta histoire oyo parce que zongeli ngamoko yango na ndingi na betango bato bakoyoka histoire oyo to na obeta li solo vina nga fedelo quoi pas aka camarade oncle na nga avant akoma fedelo quoi batekane ba bijou na Gambela oncle na ka makasi wana po avant bandoteka ba bijou wana abandana ko taba ko teka taba avant nzamba sunga e akoma ba ranger ba bijou ti afongola jeti na minute onde memai na liwao abandi na ye wana ko teka masali akumoteka ba bijou akutena mwasi wana lili na bakutana ndeni kale zaka jeune garçon ba c'est pour zaka trop wenge ba zaka ba jibe na ba wera parce que ligwa na minute me dobita masolo ba zala ba Eliot Bondombe ba série wenge bandi wana oncle biso azalaka alini mwasi na wana Willy abando vana bandal Lili Willy ne oncle nanga azui bandu bolingo balinga donc Lili nde mwasi Willy nde oncle comme le moyen qui Willy na Lili bazo vivre ya boti bana bango liboso ngwana bango liboso comme on Christian tant ba boti Christian après ba boti Sarah to vivre quand to vivre parce que il y a Lili Sarah Christian ba bota ka liboso Christian zaka ba zui la résim avant ba zui la résim le quoi 9 mois ba zui les tema koko na biso ay baba kisa bokoko moso boti mwana ti weleli osuli mwana zemi avant âge na kola azana bakisi mobo ya bokoko abandaki ko sunga ende bazwa ko na biso na livulu ba ena e na ngiringi to comme le roi 3 personnes biso bana 3 koko na biso ya Lili na Willy nde oncle na biso to mo vande abi no pembo ko mi ebela fona bala Lili abeng pe famille 5 batu abali ya Lili wana ko bali ya Lili wana biten mosi na bali na ko tika fana na katanda kuti tellement ngana na ba bijou na ngai photo ko moteka na Gambela so to keno na caméra ya bino to keno na winza Gambela na beti histoire ko to lo baké to ki wana ba carte wana za raté pour ba kangarati to ki lo bi histoire mono a lo ba o eza faux ou vrai parce que ngala longa pa no na biso na 9 ans na ya pa na 7 ans na longo na 9 ans Elila Koti Gambela ka pena ke moi si nem tabomisa Adam on comprend moi si na boma Adam mais Adam na Eva parce que moi si Eva ne moi si Adam obali parce que ya Lili na biso ndazara Eva ya Lili wana no ko na biso zara Eva mo bala longo lié Adam de no Willy na biso pe a son âme akufane pe kala ya Lili azui ya no Willy azui ya Lili tie na Gambela bando teka pe bazo teka la bango bien bazo teka pe bien mbongo pezo kende nango pe bien o kapena bazanga mbongo ko lia te mbongo futela ndakute mbongo tengisa ngate pour sirani zaka ngana otanga parce que ngata kida na koli bana ni ba mike fiwana fimoko o na kata na Gambela ni na fimoko bono na pesa ko 3e personne o ye fiwana aboma na benga na otanga kombo pe déjà kufa Valérie non na pesa ki 3e moto ya boma na vie na ye mais non na so pe mtasuki sai yo Lili na mesa no kwa zakite sœur Liliane sœur Valérie na yebi oui Lili yo zo kwa 2e personne na biso makambo na bise da mobali na yo na camarade na ye mais camarade na yo na boyi mobali no pe aboya problème ni ngo lobi na mona Willy aza courageux ngana na mbongo na ngai ya to ko sangisa mbongo te to banda oteka obi seki Willy era neza ka pesa no na biso lo kwa $2000 ebika basaka mubutu wana
ezaki ebele ezaki beza kwa $2000 to mosaka nango te otokomosa ma catch te era beza so na $2000 osoma mapangu ba série wana onoko na biso mekomela ka longona mbongo $2000 apesi oncle na biso apesa ka été a proposer moi cinéma sina epanoko na bi jour ngo il y a 16h William si oh okangi lelo 16h pona mto kanga 18h bien Willy te yo lini na bien na hôtel lili to za na projet to somba ba bijou na poto skonde ni ozo frenise makambu ezolala yebika moi city azu ya lendi sinoko no kwandimi wato ofana ngai koko na biso aboti no Willy wana na livulu na ngiringiro andimi pe no rezo ta muto a influencer mbo si je comprends bien tant oui a proposé donc Valérie wana tant a proposé Lili Mbongo ayebisi que non ayebisi que mobile no to sola ki nenga za courage to sangisa mbongo na ye moi si dans ce ga sepela ki tele mobile na ya boyaki est-ce que ça lié mabe a Monica ki fond bazana ngona ba ki sa wana ba koma na mbongo ebele talaka mwasi ayebisi te to sangisa ka mbongo ya Lili wana to sangisa makambo wana po esimba maman no lo ba bete na David na Jiklonji li prêtre ya no Willy Panzimi on dimaka no na biso William Nzima ki boye akoyi pe na mutambu ti bayoka siko na Valérie wana mbongo na ngana to bandoka bola bénéfice après 2 semaines ba bandi na bango pe ko sala mbongo pe bandiko kende bandiko kende apesi ba bénéfice nzoka te eza moyeke na emo mwasi wana eza ndenge na ye osalela bato so apesi mbongo na yo amoni ke mbongo ba bénéfice ko mebele etinda osalela ko noko sikoyo atombaki asombela mutuka asombela mutuka Nissan Sumi ba série wana Nissan Sumi zaki mutuka okopa so za nango pena ko ezaka nde to ba Prado nde ba biso ba kufa ba Prado siko no kwa keso ma Nissan Sumi na ba machine ye a comprendre que Nissan Sumi wana eso même na mbongo na ye esali siko mois no na biso apesi sous bénéfice te no Willy wana yanga Karino ne na zabu na mona ka ndenge mwasi wana bakela no na biso malade anzo abokele yezela Valérie tant Monique non oncle asombi Nissan Sumi na wana bi donc mbongo wana asombi Nissan wana eza mbongo onga na dotaki 2000 to bando balola poto boto ba bénéfice so ye bénéfice boti belé ya ka sombela mutuka par jalousie wana abwakele ndisco malade malade ana abwakele na kata ndako efeka tanga sombe mutuka mbongo emona lisuste noko pena mbongo ezali lisuste noko atikali par terre wa koteka bwe mesa ba bijou bwe muto ateka te noko il y a eu te katende no comprendre te bana to sombi voiture mbongo so te kama biloko eteka ma lisuste ba bijou ngone kanga no William poni se mienga mona ke koteka noko ka wana bane da maladi wa d'abord que les maladies ce que se manifester te noko asimizela akei koteka yemoko akei ba komo lukata to moza na biloko li approvision ndako ezate na lo kelenge na biso na ngiringire bayebi Willy lupango esukisaki pasi be o nini boulangera mapoto ebandi pasi esukaki pasi esukaki nde pasi biso tonda kofutela wana nde toyaki tozalaki en face na biso o tonda fana pa ba mutombo dikembe o mutombo dikembe boyebi wana ka série wana asombaka kutu amora noko na biso wana tanga kufi nde tangu noko aye wana malade bandi atipo koteka ti mwasa ko konti Valérie na ye après 2 mois yo tuna no Willy déjà oncle bani maladie aboki dano so maladie anzoko na musa poto tato batalisa kinde ba ndeko mona Valérie pe suite ne na lisolo continuer le banki suite ne ndesukaki no kwa koti hôpital ya Kitambo koti hôpital ya Kitambo sko moi c'est zaki yemoko koko na biso akomda mukolo asengi mama biso aya vana na ye alongwa livulu kuna tika baleki nanga aya vana na hôpital ko moi si yaki noteka na gambela yesko yo ya mama sosko afanda sko na leki ne mona suka na bango noko bandi malade koko na biso ko talisa koko na biso mongwe koko na biso noko na bango noko ba ya mama ba uni mutu so vimba docteur abi malade mona na te deni ya so vimba boy de ba inda ko talisa ba monike babokela ka inzoko na musapi babokela ka ngona linzaka noko bandi malade putuke musikate noko akufi ko kufa nona bisa kufi ndeza baloba makambuti abilili ba yozana bana biso to moni biloko bosoma na ndako na Willy bokabola ngote mama sazaki akida maele bige biba bijou ezali binga no sima biloko Willy te no sima na biloko Willy ndenge to zaka ne mosina mobali to kabon déjà ici ba série chaîne musicale bimisika ba kita ba 33 tours ba série wana ba teva minene wana o bimi a préféré atika biloko wana niyo c'est pas ebe intérêt mo ezaki na oui ayeba ki moi soka ke moi sinoki no ba kufi ba kundi après to bengi sko Valérie déjà ba rencontrer biso histoire ba rencontrer ba koko na biso ke Valérie Willy azaki na problème mo boye ya fille mo boye maman pa yeba ki angote
babengi fille wana Valérie babengi Valérie ba c'est Valérie yo ozaki na faire na Willy siko ndinga kufi we mutuka wa somena mbongo no yango mbongo ndambu oyo tozwi ya ba bijou to pesa Valérie bité na sale contrat na binoté grâce les contrats na binoté on a salé un contrat déjà kufi c'est rwana ando ta ba bijou yo to bakanga ba chaîne na makolo ba fille na ba danger wana histoire de na maman na beta o na ko sem de camper Karine Kibilu yo pe mona kasa Willy on na beta li solo ezanga na beta li solo gambela ba yebinga vina nga fedelo kwa e makambo na lo ba o histoire tika histoire na gambela pe bembeleza ki makambe belé no Willy ba Valérie boyiko kabi moi soninga boy makambu oyo c'est que aibi likambu ba kepela ndenge muna famille ma fin bana makambu na bangoti OK ce qui olingi obomi Willy pour la biloko ke ko salela yo maman oko resirte e ba ke vina yo et si mateka des famille nyoso to kundi pe no ko eleki inane ya pamba parce masolo mozindo e bandi parce que na za na vandi bona oka passe maman bitu yo tabaleki na to longo livulu tina bandal po to bakamone liaza mo na bandal va na Cindy avenue Madouda 24 pas ba lili wana pas ba mwasa no na biswana to ko tala no bana parce que ba mi baleti to ko makabo Sarah Moninga bana mukie na Christian bando yambanga ya Karine to ye na mama to vanzi mama za so na projet za ba photo na biso ya noko ezaka pa na to ni Christian qui ko zula biso ba photo ya ba photo na bino na ndako mona binsi ba photo ya papa na bango na biso so ndo vandana mona ekana ba photo papa bimisi bo ando la exception ni zaba miki elle c'est maman Lily elle c'est papa Willy akufane déjà kala maman loba biso ngabite akufi une année déjà moi muketi ya mwasi ayeko la kisanga photo ya noko biso tondo ko benga noko ye mwana moi muketi abengi oyo zo mona oyo papa innocent et mobala maman Lily moi sko bi moi Christian sko bi oh mobala ulu babu mpwani bande ko moto ba yika papa noko innocent. Si je comprends bien ça que Lily malgré qu'Azaki marié na oncle nous Azaki na moi li kangu na mo boye ouais mais là tout ça la claire Azaki na moi chéri mo boye na kombo ya innocent oh baba na robeta ninga pata innocent moté Azaki mo beta maté noko avant kufa wana Azaki azuna kutu mbonga Lily te azuna mbonga Valérie te noko na biso avant kufa Lily alongola ka ndeko na ye ali biso to bi ngane tinga na yeba na ndeko na ye abanda mbandaka po azani mutambo autamboka autaba bambandaka na kati kuna siko chéri ne mo banda ko vivane na mbandaka biso siko to maman to baka ke chéri wa garçon na ye to ebika ke aza ndeko ya Lilith ay ya présenter pe noko nanga na be ando liana noko nanga anoliana noko nanga Valérie na tango timbo enani innocent na tango timbo ka no mona bi o papa innocent mamoko Nathalie maman oyebiete tabi on est bien de quoi Lily anda oya la na bandal oya na ngingi kolia siko to batu ni siko Christian maman moi na bango to vanda ka mukebo ya Lily ona ko ta zemi ina ne mo bala ku fa po ina ne na zemi tala au moins que vieux en tout cas Karine la star limfisa ngai babi Judith Nesala na kati ya rozo ka lisolo maman na admirable o babi bela ke non mokili ezala makambo ebele. Si je comprends l'histoire, donc, tous à la claire. Si on type oncle Willy Arana, bah non, ça n'a pas ma cam. Muto asala que nous on a kufa, on a le baisa moi signé parce que nous quoi boya Aranaye, a boya Aranaye que on a aux blocs à Valérie, on a à moi si Eva. Allez sa dame Mbouma, on s'ani, moi si n'a ngopé karaye ou on a bazar Aranaye. Nde, skotongu, maman d'hôtel lui a coûté maman kamwe. On va la coucher après une année. Yo comme la zebo maman et zemi papa Vali papa innocent rappelle maman. Na ko to ke na so mulaite Lily. Oh ndeni yo zemi yo balo bazemi yo za innocent na bi ya innocent noko. Maman lek la maman libomba zakana na ngingi ya bando. Biso to liembonga Lily biso to sala ka feta munene to liembonga innocent o wapi. Innocent mobala Lily bana mbandaka. Bana mboka mama lolo bana mama ya solo ba li solote mama te makenga mama mo ke ndezate mama biteza ke nanga parce que za buzoba landa histoire noko innocent na botana e mwana mokoti o wana zoki ezemi tozo ndeso pe mazonga kana mama kutu mbongo ali atikela banana atikela bango te azo azongi kozonga zonga kiboyo
eleki quand des arati nga pe na koli mama pa boya bino yotala bana te na zonga quand des arati ba ange bimi na boti sika na zo se mama na ngana zemi na bina ke gambela na ke luka pe lili yana komaka na gambela ba monanga Karine Valera zo luka bino Valera lingia kufa Valera zo luka bino nga bien lili Valera zo luka biso na ndeni ou Valera luka bino Karine bo limbisa kaka Valera mona ka Willy aboma na e batunga oh Valera baboma c'est semble tara gambela Valérie baboma aboma oncle Willy ce to tala ina bato bazaki Valera luka bino Willy comment au vendele Willy mona nzela te mona na biso ko na 23 ans mais 23 ans dobeta li solo azara so tali bomo le kwa mais ça date hein et où meli makasi on so bien ne bato ba calculer âge na na lo baté na lo ba nete mais so bien ne ka ba âge na nga na lo baka on a 5 waka basika mobutu est-ce que âge na nga na kola langana na ki Valera luka no nga bien lilio makambo sala na vie biso tino na biso kufa boyo to luka Valérie ti mnoko na biso ake ko mona mama bebo biso ba biso to ko ba vie o ta nga na kana na bota te malgré na zo da diplôme pour na bota mo na nga gérer sindani bébé na nga na bota ka dana za diplômé tala ba cheme so na bota gete mais ero na mo na pété on comprend nde to ki ali ya ndo loba na ndo ba o Karine te wasko ali ya comme dana 3 bana tata na mitso to lo bana 6 en Angola na Gambela soto qu'est-ce qu'on a Gambela au moins histoire ne comme ka mabe Valera na uto kufa akufa no kwa matele awa amatele ki yango na molimo to bino ko mona kite parce que ela bilo musuto arito za clair bilo musuto okaka na lisolo to mona ti ezani mais to yokaki Gambela histoire à Valérie ezaki 3e bato abomaka a famille na bomba yambo ngosamba loba parce que oncle na ngai ezaka problème ya lili wana na minute soto loba na obwe mama na nga ya lili ana Angola akoma na ba vio nyonso oto mona o mespace na Angola Gambela mona ngo lisusu te na mokili oyo kokatisa te kaka conseil o mutu akopesa yo eza malamu mpona yo donc Valérie tina ndenga kufi bomona ni lisusu te boyoki kaka so aluka famille na biso bana na minito Christian na biso mona noko na biso po elia boti ka bana mi bala boti na Willy na biso les restes bana 4 boti na ba ndundu pe kutu bana 4 on a so tata comme na niveau oyo Auti famille mana na miso to loba manga zata kufa izaka kende ona nga mbali to tsikala na ye nazala nga bota biso 6 to kufa to tsikala 3 sko ya zaka lokwa ke azo aider bango sko ai aide mutaida bango te lili wana to beta li solo apporter malheur a bana na ye na minute so na biso ya lili azo bota mwana tata na comme na bana 6 na bite siko so ka bakisi poto mona bango kana mito mwana biso to kolela mbon poto bala ka esara ba tu ko sente ba botu ko sente mobile tweet na bité so ko sente parce que tout le monde na ba Facebook na Monica Sarah botaki mais tandis que na lobe bangala te na lobe bangala te pour toucher bangala te ye amema ki bungala ngosko na ndinga kindumba yo vala mobali oluke mobali ngo pe liwa tandis que ndeko yo benge na mbandaka noko inosana zaka batie pena mesa ba na oncle nanga mais tant que non tale une fois pour maso msu etara za TV moi ko rencontrer nyo sauté to kata tant yo tala e peto ah no innocent no innocent ba ndalo ba ala la pa bon na bandel ba été pour papa bon on a bi vrai papa bon kufa wana akulinga buzo bati alors la chérie na mbandaka en plus pe non na biso tonga ngaka ngandele ki ne Solange soko la ndaba mbote belé tala kana ebike tout monde bakala mona ka Karine na bébé abeta histoire na journaliste famille na suna famille te o ka biaba o bazaki cher pour na ngai bandana ko kufa liboso ton oncle na nga kufi Willy après ko na biso e kolanda na susa mwana e abanda ko salisa ye après pe maman biso ka ba susa bande ko na pe auto ko tika biso kalate et ça nga passe pour banana ba se retrouver sous pa na ngai ko benga ngai siko pourquoi pas tant oncle déjà zalaka lisusu te bozwa ka bana bino moko bo encadrer bango pendant so bino mo bozwa bana bo encadrer bango mo teke mamanga mo ba sente wana kuna wana vie simba te ngeza la te ba série wana o ke ko zwa bana to batela bango to zwa bango to ba ndo fana pa na biso mama bonga lingate pe na ba pe vérité ba serana mutazaki na mbongo mama nga boya côté ka pa ebikele ki na nda ko sunga anda côté ka ko zanga ka ko e ba serana biso bike ya Sidoni so ka bisika ya Sidoni faut luka lupango mama mo ka ke mbongo ezana ngoka mbongo ezana ngo zaki lokwa non na biso wana azaka lokwa pina mundi balobake mutu na G mutu a train ya famille mutu a train quoi na makasi na ye tara uta ki kutia era mutalimi bale zaka na mama biso ye après ye courage mo boya ye kaka boya astanga ne pe classe mingi ta sukani kana 4e humanité ndazwaka ne pe cop wana
ya koteka ba ngombe pasunga ba ndoko pena mwasi nde akataka no na biso vie parce que alandaka pona nga pena makambaliwa oncle na ngai conscience na nga na famille na bandeko na ngai bagage ekoza pe mobali wana achela pe no na biso loko mabe. Voilà, tout justement la ligne comme na point wana. Oui, c'est vrai que Valérie azaki na maram na ye. O ya devisa ki oncle na bino mbongo. Aki na muta makambo a message ba jeune na ye. Ba jeune na ye yango wana. Mais au moins peut-être que non Lili pa cheka mobile est en danger déjà ko bengisa o azaki likangu na ye akala na mboka ko ene. Bon so basala ki complicité parce que tu sais la vie bon on a bato mi balé baye banité mais spirituellement baye bani. Toi africain toi pas monde salama. Oh mon agena famille papa la famille maman bandokela basangani contre yo mutu moko. Bo so zela na ngope geno Valérie coopérer na pena Joana geno to éliminer na biso mutu alongwa. Makambo na loba oyo eza pasi makasi ko loba bongo ke toye bango. Ya Valérie ton dit meki oba kile maladie mais tant on doit vivre nous so pas ko za ndoki. Basa complice na yo mwasi babali yo ye pena oboto la kule kino libala po na za na temps bando rencontrer parce que ya Solange na temps ça balane pe mbane mususu alobata mususu babeteli solo na ya moni ce que tellement que ça solo déjà to beti il faut tout faire un peu moi sima ce que déjà Lili sera capable ya roboto là mobile azaki mobile ndolanda leki na Solange c'est ça donc à partir ya on a déjà fallu mokiliba comprendre qui elle était vraiment on a blâme ce ça bolinga balingani non azaki mutazua. Bon, si vous avez un oncle, vous avez un intérêt quelconque. On a un intérêt. On pas le mon bal parce que nga inde la zabo, mon idée aux arabes, na jeune fina balité. Une fois on a bali kaka, ata benga yo nani angola ndanga. Ata na bali peut-être azuka mo bal ndanga dazala na yo wana mbote papa pas sozali. Nazara na ye, na rolinga ka mo bal mususu te. Et faire longola da mo bal na mbandaka. Ya wana bloko ba ti na beti histoire parce que on a mona, na zaki mon kie, moi rencontrer ma solo ezate tellement na simba micro, na mama neto que mona et le baba na tika bana soit danger et moi kangola et moi kazo nkoto zo simba pété angola on peut et simbi na ngote si ko suite ça bana na bino zanini parce que erreur moni côté neti bana ngana zo sa faute mingi na famille au moins ni bana bazaki yaka mosa boyaka mosa est-ce que malgré boyaki wana ngala quand même suivi woni na musika pe bako éduquer bana bino hein babite ki biso to abata bandulu biso to abata bandulu to na raisonnement ndenge moté et fait on que tala banana po ezaki to tala bango na 6 mois bazala bien une année to tala bango mabisa moni innocent wana biso neti ngala ndo be oncle soit ba no lia na oncle na sani moko histoire innocent et ngebe bango bongo pe ngesi la moto bité lia botana nani parce que biso to lande te il botana nani o botana nani tant to kei ba avec sa ba photo o papa innocent photo ya noko na ngapena yezala ba photo wana mwana mtaloba o eza papa innocent o bala ya lili comprendre mando benga maman bon ya lili histoire na lo basara kola déjà comme moulai et ça les peut passer papa na ya perdant akufa ça rappelle mitso alenga na munene pour moi na Facebook soit mon ngoy ba tele bam to ba Christian parce que parce que moi boto tourner ba blomo ya chic ya ngadia ya groupe sans souci na kutana na Christian amuninga abudenga na ebibino ba karim me botika biso sort na bango ezaki ya mama bango parce que biso ene fait bando tala bana ti oncle langa kufa ya pona bango mabale belé zo sala na mboka oyo kapena ba moi c'est mobile akanti mobile ne moko no bité so basala so beki ndoki na bango toloba bref pour tous la conclusion est bien selon ngai analyse dans la salibo quand la Lili alingaka na Willy par intérêt mon quelconque fimora uti mboka ya tali kana tika jona ngana la kaki pas si tant pas te bisengo na zana yo est-ce que kutana mutu mo azo se débrouiller na vie voilà azana ba possibilité peut-être à partir on avec ceux qui na s'accrocher awa na robenda mutu na ngande to yokanaki aya parce que babi bolingo peut-être babana bolingo bonga bomona bana kapo ko mutu ko na effet à consitant na va na kata na bandali ndo ate anda ko vandi na bandalité depuis que no innocent ngo ngingir avant na bandalité a ko vandi futele hôtel na 4 il y a des fois pesa qui tong ko bela bon be ba yebiso zate to so banda ko passer rapport pe ku biso to yebate est-ce possible parce que bazaki mo c'est mobile effet à longoli non yebiso ba kenga si na mo pe meto biti histoire n'était mais la biti histoire n'était et ça nga passe magazi po innocent wana noko innocent wana to ndo lia na olia pina oncle nanga to bimbe oncle après une année ya linazemi mo loko esa biso esanga passe na moni ke fa va tra innocent yawa aibaye abotele bablo ba bijou akomaki a escroquer ville susu azui banda kuna azui basi misusu ya zongi escroquer na ba bijou wana oya noko nanga oya tika moi si mabe alakisa ta chaînette te o rapeda ndenge za ba vitrine ba ton oncle akufi na biloko zaki ya commerce ya oncle donc ata
un franc pour récupérer. Pour récupérer et le retour récupérer le Rwanda pour lire à côté de la valise na bana. Moi ni ça bobi misaba boza bilo bokabula. Et non so nga bilo ka lili TP en plus non ko la mbonga Valérie wana tinda ba chaîne tu na poto ba ela et pas de quoi lili moko boy. To mona ngote. Tant yo lobi na nga ke pour ni to so ka bana te mutana intérêt ni bala ba mi ki apesa so bana te. En plus, c'est souvent la bête histoire oh parce que t'as seulement des théâtres. La bête histoire oh parce que et c'est un passe na tanga combat innocent. T'as la bête combo parce que et la passe bala bazong par la biso moi na na université bon exacté. Abo c'est pas la carte, abo la métis. Christian, Sarah ça auto ça anniversaire mon amour na Facebook. Na commenter écoute na bi ngaya na ya à reconnaître quand t'es pas Sarah moi muke et là c'est que maman ba monta luka visa la bo. Ce qui zaki ke ndenge to perdant non na biso ye ya Lilia zo revient malamu ngaza bébé innocent wana o so do benga noko. Nani Karine la star quand on a après oncle innocent. Donc oncle innocent en réalité on te pense famille à Batou. Valérie et Souka David et Souka parce que nous on a besoin de ramener Souka aboma na Gambela. Marame belé aboma troisième personne d'ailleurs nous on a besoin de premier deux nous on a besoin de Souka ça marame naé. Akufa mabe. Voilà Karine que l'âme de ton oncle repose en paix. Donc quand on a oncle innocent côté aux aïe que panza famille moi quelque part batu ba panza on dit dans la vie ba réalité eza ebelé tout ça na mabete poto yebi lobité le to ki sola maman lili bana ba telengani po anini atambwisa ki vina ye malonga te bana lelo ba yeba histoire te po bazaki mikie faut te comme zonga na famille à papa mais bozonge la peine maman soki bokolanda biso Sarah Christian bozonge la peine maman bo vandisa maman bo tuna e po ani le to ki lisolo e pa ya Karine ndenge Karine abete lisolo ne biso to yebele kokanité je crois que par là bozwa conclusion na ba question na bino en tout cas un grand merci na batunyo surtout balanda biso babi atozan na katia des Suisses cosmétiques. Ah babi pas boss JP. Ah bon tik la biso biloko nyo soza ba accessoires ya beauté, parfum, lotion, savon, gel de douche, stick donc et là nyo surtout papa, maman, moi naza nango besoin pour na peau et ça awa Karine je te remets l'antenne pour na moi 3 salutations na ba fan na yo. Hein moi Liloba. Ok, merci Lilo Bezanga Kakate, merci Naba O Basutena Karen Kibilou, et Vilanga Jiklonji, li prêtre, 1000 fois prêtre, David Loutete, 1000 fois prêtre, Peli Soussou, tonton Aoundou, Vilanga Jano Binano, président Nangaï, Blaise Bobo Mbotebele, Magiga Gigiston, la donna ma maman chérie, O Karina Binoye, yo famille Voka Mobimba Guyane Voka, Herman Voka, merci Soussou, Vilanga JP Suisse, Vilanga JP Suisse. Fondation Mukuti talarara la star yo azarara azara la marambo talarara la star na bino yo merci suna ba oyo ba balandi émission o ba rolande émission oyo Karine Kibilu azawana me ba masole zaza na we bele voilà ba sole ze bele Karine Kibilu la star la président na ngai Mutombo papa na ngai Mutombo pour no si bu Mutombo abi Congo check ok on a pour ça ko benga Karine Kibilu on a benga Karine Kibilu pour soutenir sous bana o ba fela ba papa wana numéro na 089 quand des balbara plus il y a Willy Moucheni 89 54 17 715 89 54 17 715. En tout cas, on a numéro ya Karine Kibilu la star mutunyo surtout kolinga a benga poto aider les fils parce que babi rien n'est trop tard bana bazana ntoro sunga bango bo benga numéro Karine Kibilu. En tout cas, merci la fondation Mukiti hein babi ya président Vixon bato bazo linga quand même évolution ya mboka Kongo tamola tamo malonga babi le sponsor numéro 1 ya mission bomoni lelo eza Ben Muyamba yene mutu asali que non tozala na bilende tozala bino buya. En tout cas, un grand merci à toi Ben Muyamba, un grand merci à mon boss Babi Sibu Mutombo. Mutumoro bien. Babi to bomoni rena tsumu na kata check c'est que makamweza. Masoleze belé. En tout cas, à tous ces gens là au bazana ba histoire na bango. Bolingo beta histoire na bino. On est là pour vous. Appelez, il y aura le numéro na ba bon na ba écran na bino. Vous nous appelez. Boyé, on va diffuser, on va parler. Dans la vie, il faut partager avec les gens. Pour non Lucas solution parce que si tu t'attends seulement que non tu as des problèmes et que y a une solution conclusion sache les possible
Si on part à l'église pour prier, c'est parce qu'on a des problèmes. C'est de la même façon, les autres check à fond, les porte que non, tu as un problème, viens le partager. Oh, papa, oh, maman, viens le partager. Beta lisolo pour aider oh, mususu batikali, ma oh, makamwana et comme la bangote. Les autres bêtis de sola Karine, l'autre bête, le bête au bête, le bête Zayagiri, Kobetox, le bête Kozala. En tout cas, un grand merci à Batunio sous Balandi Bisso, Batunio surtout va soutenir Congo check comme d'habitude, n'a coûté déjà Congo check et Salamana. Rappelez la Salamana, Banena. Parce que baki si on arrête ça Congo check. En tout cas, un grand merci et je vous retrouve à la prochaine. Congo check TV, merci Bumutombo, Bananyo Soya Congo, Botena Beno Benoluta, la émission.